Vous avez bien lu le titre. Oui, oui. Pota ya molili. Vous avez très bien lu le titre. Bofanda, asseyez-vous. To solo la li solo a fioyo. Ça traîne partout sur TikTok. Je vous ramène ça sur YouTube. Makambo esa na marana mokili na ebisibino. Il y a des choses qui se passent dans le monde. J'avais prévu de faire un live ce soir, mais je pense que je vous posterai la vidéo demain. Je suis exténuée, vraiment éreintée. Donc, nana mara sur ça live, mais nana maka sur ça la bino vidéo en avant-première. Donc, on a préféré dans le sujet où ils ont ça la buzz na TikTok pour que ça puisse enseigner les gens. Makambozo leka ebele. L'histoire de cette fille et ce pasteur. Monsieur Obomo Nassimala, on l'appelle Voyant Kabamba. C'est un pasteur, motivateur sur les réseaux sociaux. Et cette jeune fille s'appelle Dorcas Kizenga ou Bizenga. Cette fille a une malformation, vous verrez ça en vidéo. Elle a un problème dans le colo. Le colo est liama et tikalika mikua. Le colo est dans Bomona sur la vidéo. Et ce pasteur, Voyant Kabamba, s'est porté volontaire pour soutenir cette fille. Parce que cette fille a fait un appel à l'aide. Mais en ce moment où je suis en train de vous parler, ça se déchire dans tous les sens sur les réseaux sociaux. La fille refuse les démarches que le monsieur a fait pour la soutenir et le monsieur nous fait des graves révélations. Pendant que la diaspora congolaise s'était soulevée pour aider la fille. Mais ce qui boyoki marambo loba miawa, c'est là où vous comprendre pour ani na lobi pota ya molili. Est-ce que pota ya fille eza réclamation familiale? Eza ya kindoki, eza ya molili, eza ya butu, eza ya normal, a comme ça qu'il y a un business, parce que fille a lobby, bah, c'est les makambo na makambo bato a fali, donc genre fondation a fali poupa. Et fille a lobby, a lingi kaka a kende poto, na pota na yena li koloni wana na eta wana. Na malili eza na poto. Je vais vous mettre des éléments d'entrée de jeu de Anna Olobanabino. On a koka somote, na koka ankelete, na koka mambo pasite, na koka mambo mawate. En tout cas, vidéo où les anabilo kwa na nyoso ya osangana. Coach a dit, eh, il y a demeure, coach. Ndebo benganga pour noter image à boy, na kotia. La sorcellerie n'est pas seulement ce qu'on entend de loin. De fois, tu vas dans un bondo qui autour de nous. Makambo ekosili sa batu posa ya koede mwana moko osenga na nzela. Makambo ekosili sa posa ya koede tonton moko tante mo mama moko bu aota mwana na nzela ya obela. Oui, je vais vous raconter des histoires ici. L'ixolo fio na ba vidéo à l'appui. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'univers de l'expert en fait de société, bienvenue dans l'univers du Congo, ça, bienvenue dans l'univers des analyses intelligentes, mais surtout sans filtre. Parce que ici nous disons les choses telles qu'elles sont. Bienvenue chez votre coach que je suis, demain Onyang Imukusiata, le livre national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses, la congosseuse aux 4K. Bienvenue dans ma zone de turbulence, bienvenue dans mon haut lieu, bienvenue à vous, mais oui, dans la team des invincibles, le gouvernement mal à l'aise, le gouvernement Panziliko, le gouvernement Lipoa. Installez-vous confortablement, likez, commentez, partagez massivement le lien de la vidéo et on se retrouve tout juste après. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, de thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane pour une hygiène intime parfaite. Voilà, après avoir suivi notre merveilleux spot publicitaire qui parle des produits d'hygiène intime, les produits de maman Maliane, n'oublions pas que nous avons une tournée africaine avec maman Daniel Sassou et maman Sephora Kojo, une tournée africaine avec, n'est-ce pas, un thème très poignant. Le thème c'est oser. Comme vous le savez, ces dames donnent des conférences
qui aide à booster, à motiver, n'est-ce pas, les personnes qui sont encore à la traîne, qui ont perdu confiance en eux, l'assurance et tout et tout. La tournée africaine commence ce 5 juillet 2025 au Congo-Brazzaville, à l'hôtel Hilton. Ouana est déjà point de vente Nabiso. Faites vos réservations, achetez vos billets. Venez nombreux, on va oser ensemble. Les amis des autres pays africains, les dates de vos pays respectifs, en tout cas, seront communiquées incessamment. Mais pour le moment, nous sommes d'abord au Congo-Brazzaville. C'est là-bas que tout va commencer. Vous savez, normalement, Daniel Sassou est basé au Congo-Brazzaville. Donc, ça veut dire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, commençons notre histoire du jour. J'ai hâte de vous relater cette histoire. Au fait, pour la petite histoire, ici en Afrique, pour ceux qui sont dans la diaspora, au Nord-Baya Congo, ou encore en RDC à Kinshasa, et ça et comme un cœur, tout tambola nanzela, ou kutanina tonton moko boy, amemi mwana, o mwana zobela, aota mwana ba paquet, ba sacha ba kisi, o mwana o kutanina tantine moko ba otambola na mwana ya bébé azobela, mwana mo malformation, o mwana mutu mususu otambola aveugle. To biso mona ba na Kishaso to mona aveugle asenga mbongo na boulevard du 30 juin na mutu asimba ke na liboko na Kishaso. Membu les bandits to moni aveugle na okima mbangu ye moko ati mutu asimba ke na sima. To mona mutu azako boite na nzela osenga mbongo me asisi kopa ozonga na bekini na maboko na sacha mbongo collecteur ki na liboko. Donc na Kishaso to mona. Donc il y a des gens qui sont dans des états bizarres en route et qui demandent de l'argent, qui en réalité en tout cas peut-être ba comme ça état na bangwana business balela ngombongo basela ngoba makambu etc. Maintenant écoutez l'histoire de cette fille. Cette fille s'appelle Dorcas Gizenga ou Bizenga. Elle est venue une fois sur les réseaux sociaux, elle a fait une vidéo. Dans sa vidéo, elle faisait un appel à l'aide. Elle expliquait que j'ai un problème avec ma jambe depuis plusieurs années, mon état devient critique, on n'est pas les colons, c'est comme Kabwana. Je vous mets la vidéo. Maman yaka pardon ça opération de qui parti maman yaka s'il te plaît. Nous avons maman yaka mais nous avons maman. C'est une bâtisse s'il te plaît là déjà je suis là. Si tu veux pas je vais mourir maman pardon pour ça. Donc, comme vous l'avez suivi en image, elle a demandé de l'aide à lobby. En tout cas, maman première dame, maman ministre, maman boye, batou boye. Elle a cité des noms. Elle dit que non, j'ai besoin d'aide, aidez-moi. En tout cas, je ne sais pas, Nazo Baté, je ne sais plus chez qui aller. N'habite porte ni na robeta, Naza abandonné à moi-même. Regardez mon état. En tout cas, boye. Alors, comment on a monté le communauté na niveau yo, il faut qu'il bangi ça et ça la somme. Communauté congolaise mobimba batubo qui passe batubo qui mawa. Moi je me souviens que jour à Sarah vidéo oh non et ben sous compte na été mais jour à Sarah vidéo oh en tout cas natala rango na oka somo na tinda rango même kutu na tinda rango peut-être quelques personnes dans mon entourage na ba maman Maliane ba MKDA tout ça ba maman pas sentir moi mais c'est quoi ça? C'est quelle maladie? Ça m'a dit comment on est à ondengeni le colongo il est mitina niveau. Après mon dos je me suis demandé mais pourquoi elle est restée toute cette période, si le Kolélia Miboinde a décidé à Bima, à aussi l'appel à l'aide. En tout cas, j'avais vraiment eu compassion pour elle. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière moi, mais communauté apparemment et c'est Souleva qui est décidé qui grâce à pasteur oyo ya papa na bozomona ba décidé qui ba sala cagnotte moko boye ba kangisa ba mbongo pour ba soutenir la fille. Alors le monsieur accueilli ko lukaye ti nanda kunaye a sali même ba vidéo pour na kosenga communauté ba aider, ba contribuer, ba assister, ba partager. Basunga. Je vous mets encore la vidéo. Bomona. Bonjour famille, bonjour tout le monde. Bino bozo continuer ko sunga biso na ko partager ka vidéo ya mwana na bino, ya leki na bino, ya cousine na bino, Dorcas Gizenga. Ah, famille Gizenga za wapindoi na bino yeyo. Ba sénatrice bozapi. Yo, il faut nakende na mona famille Gizenga ngamoko. Famille Gizenga bozala wana pe ndoyi na bino za ko souffrir.
Merci à son excellence, le vice-ministre de la justice, son excellence Samuel, vice-ministre de la justice, son excellence Samuel. Oyaya qui copie sa moine naye $500 ya consultation automémie dans l'hôpital. Merci Nasser Titi. Oya tindelié $50 à Melati. Tangu bozoloba, batu bazovoa maete, il y a personne qui nous a donné l'argent. Boti kamute mamabe ya kofinga ye aza mwana, aza na pasi. Batu bazoba, mutu moko na baoba laki, mutu moko na wakokisi azate. Mais na elikia ke biso na bino tokosala quelque chose. Bosunga biso ke mwana oya mwasi a se rétablir santé na ye. Soki omoni okomate ndenge bo okomate bozo finga, bozo linga bolia na sima na ye. Soka kokufa kufa. Ti bozo komate soka kokufa kufa. Tala maloba suka via mutu ezake pa nzambe. Nasengi merci na excellence vice-ministre de la justice, son excellence Samuel. Nasengi merci na ba communauté nyoso ya États-Unis o etambwisama na papa John. Oyo jusque là mbongo o ezo salama ezaka ba membre ya États-Unis et pas papa John. Ba bengi ngaike na France bazo kongola mbongo na yebi mutu wana te azape na biso na relation te. Bosunga Dorcas. Limero nangai eza na bino. Limero nanga eze pa na bino. Oza na besoin kosunga ye kome na biso tokoya. J'ai dit ce qui tozui ba résultat tokoye bisabino qu'est-ce que le médecin a demandé parce que la kisa poussana bomoni niveau penza et komi mabe makas et komi ko saigner ba mai na ba pi. Niveau ko mabe. Bofinga te tozo lokasongi. Lobiso qui dort casse à se rétablir. Na yonanga to pambola. C'est vrai. Batu balaki biso. Mais moutapesi biso. Ezaka mutu moko ape biso $50. Depuis to bandi. Na vice-ministre ape se biso mbonga consultation. Na ba papa John in États-Unis ndenge ba osala pour aller kana opération. Mutu moko na pesi téléphone ite. Azape na téléphone ite. Bilamba boseng bobaki bokotina mutu mo pe na noatite lokote. On peut continuer à bandole capoto remettre à cabino 081 375 27 94 numéro nangai 089 699 41 81 Boya Tosunga Dorcas Zamba Kopambo la biso Dorcas Silikamba Kolobezali pour ça la Dorcas yo koloba malem quand il faut pena akende pse pas docteur ya misu pour misu ezo déranger sérieusement. Tozo lukape kama koki azana passion mais akende nan docteur hein atala yeso ki ba komele manette loba partout ba yoka non loba batu da batinde lo bambongo batinde lo bilamba basombe lo téléphone mais babi batu atinde lo bambongo batu oye bate mbongo ngoye pa nani te nanu yete apa mbongo vice ministre ya consultation. À part $50 au Titi, aux États-Unis, à Tindi, Naba papa John O baza Fox na biso, pe na bi makambo ba kosala pona mwana bango. Mutu mona na pese le côté, Zamba pambola bino. Donc, le monsieur avait initié la cagnotte, à ça il appelle à l'aide na batou, à l'objet na batou la communauté ba aider, ba soutenir, ba tout pe ba yaki de ba comment soutenir timidement et tout. Et à ça qui peut quoi couper ça ba tout compte rendu, couper ça ba retour, ça ba suivi, évolution, à ba qui a ça en la transparence. Alors il y a autant à penza ba combo, azoloba, mutuba saliboé et évoluer boé. Et jusque là mutumo rota yaki au démentir koloba que papa, et bon 1000 € dans la tindaki. Papa, et bon 2000 € dans la tindaki. En tout cas, à Kenya, dans un terrain de transparence. En tout cas, ça en avait tout l'air. Azako ya, azoko expliquer Makambo, azoko expliquer, azolo bazo motiver toujours, bah, tu vas continuer à soutenir parce qu'il y avait encore des besoins. Excusez. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est qu'un jour, la fille habitait dans une maison. Il y a batol, mwanda, kumoko, hangar. Dans des conditions vraiment précaires, dans des conditions vraiment pas du tout intéressantes. Alors, condition fille wana bande ko vande là. Position à vie au fille anaza qui na weza qui penza compliqué.
ezaki vraiment très triste. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que le monsieur a yé lisusu pour informer la communauté parce que la fille a bandé à confondre moi quelque part ba pesa qui est sika. Alors ba kolo parcelle wana ba pesa qui est sika ba décider côté ka parcelle na bango. Quand ils ont vendu leur parcelle, les nouveaux bailleurs, ba acheteurs, ba lobitin, biso to garder ou arrêter. Luke sika na okokende par au libérer biso sika na biso to tikelio autant de jours. Autant de jours à kenata so to tikelo 3 jours. Alors, de papa wana aye ko luka lisusu basala lisusu vidéo pona ko sala appel à l'aide sur makambu ya ndaku. OK, voilà, nati la bino vidéo et on se retrouve tout juste après. Dorcas, Olali, Boni. Ndakwangwa yope munene o. Ndeni. Comment ça va? Vandanan. Kota, Vandanan. Boni. Merci Nabino bozo continuer kobenga biso mokili mobimba. Tozali awa na mwana Nabino Dorcas Kizenga. Dorcas lem songa mwana patriote Kizenga. Na Dorcas Kizenga oyo tozo senga lisungi na lombango ndaku oyo balobi abima. Lopango isi bateka bakolo lopango basombi bapesi ye mikolo misatu alalite na kolela butu mobimba. Papa John pe komite nyonso ya bakongole na Amerique pe bana nzambe mama Nadine na France, mama Nadine bana nzambe, c'est vrai, ba promesse c'est belé. Tozo ba pele belé. Papa tozela les 5, tozela les 10. Pesa na bana nzambe ba telemi un commun accord. Lokola son excellence Samuel, vice-ministre de la justice. Il nous a beaucoup aidé. Et ça na bana nzambe belé baza ko aider biso $50, $100, hein, 10 000 francs, $7. Il y a moko tinenga ti $1 abi papa. Et soutenir Atana ba frère Bambongo Bozozwa. Un grand merci, mais awa ba bengani Dorcas, soki to okiko sana lumbango kolukela ta un studio. Je pense Dorcas Telema, ba pensime bandaki, nzamba pambola son excellence, vice-ministre de justice Samuel Mbemba, ba pensime bandaki la kisa, vraiment ba pensime et bandi. Quand on voit bien, ba pansement penza et bandit. Après ba pesibiso 1 mois ya ba pansement. Après 1 mois de akoleka na opération. Et opération ça nous coûte beaucoup d'argent. Ce qui botte ma bon côté et kozala moi passe. Azoe bate akola la wapi. Azole la chaque jour. Bosungaye. Il y a des gens pe balaka qui te routine dans bon téléphone. Nan pe botindite o paza na téléphone ya malamu asunga Dorcas azwa téléphone bobenga kay bo motiva kaye ba papa ba mama ba congolais na ba congolaise ya monde entier bolemba bisote tozo senga bino parce que toza la bosenga toza dans les besoins. Est-ce que Dorcas likamba kolo bezali loba kabayo kayo bonde ba benganyo ab te bana nzambe bazali ngape na zange sikate Dorcas to zange sikate hein pe bosunga biso nzamba pambola bino kaka na numéro 081 375 27 94 o pa monique Vodacom et Anité Airtel Man ezali ya mwana nga précieuse. Je peux aussi vous envoyer dans la binango. Que le bon Dieu vous bénisse.
Toujours avec le sourire sur les lèvres, sur le visage, le monsieur venait nous informer, nous tenait au courant de la situation. Donc, awape aye kobeta biso susu mbela ya likambu ya ndako Dorcas azovanda ndenge bazotia libanda ba condition azokoma nango difficulté wa ko rencontrer kozange sika ovanda na pota na lokolo ba condition ana nyonso e kosukele wapi na l'autre vidéo là bomona kinde bazaye ko ba pota comme ça makila ba tofina ba nini. Donc déjà na ba condition ana et pas ovanda na condition derrière mabe kutu bomona ke musu wana zawana eza ba komi complexe eza ya sachet donc c'est que zaki musu masuma peut-être même récemment donc on vivre déjà dans des conditions moins précaires, des conditions à ma baie. Alors aïe, que c'est soit appel à l'aide, pendant que tout le cas likolo solution likolo. En tout cas tout le cas solution na yesi ka rolala pour attaquer ces zoami ata to PC ba opérer a ovanda wa pe anisika ovanda tout le cas solution. Alors quand on a ba démarche wana mutu moko se porter garant a décidé kotinda mbongo na pour que Dorcas basala nini bazwela ndako. C'est là où les problèmes maintenant ont commencé pour to koma na niveau to komi ya okoma pota ya molili. Boyoka histoire. Dorcas papa ope balobi bon bazwi mbongo batali en fonction mbongo bazanango baluka quartier commune moko boy o e ozana accessibilité o e ozana bien et baluka ndako moya moyen mo o e kokofutama parce que rappelons que Dorcas asala raté ana musalate ana lopota na lokolo donc ils ont des prises en charge mo bazwi bakotia na luxe te bakotia na ni moté faut batana ba moyen mo o e ko permettre que avanda bien mais mutu on a se porter garant le bibo lukele moi studio mo boy avanda ka to ko équipa ngo to tia mo boy to sala alors Dorcas papa oyo voyant kabamba na petit frère ya mon parce que moutongo azui sous petit frère na petit pasteur voyant alobi na ebo sala ba démarche ensemble ba ki ba sala ba démarche bazui ndako ba sala makambutu ba bandi pe ba banda ba travaux bazui pe ndako ba ke ba bengi Dorcas balobi tala yo tikala ki na 3 jours pour na obima tozeli au studio na kasa vous besika kutu ya bien ya ko kindo ki tala ba memi Dorcas a sepelité Dorcas a siliki Dorcas a boinda kuana alubia ovanda kuna te bota la vidéo bino. Bonjour famille bino bozolanda biso monde entier Nzambe ya mawa apambola bino koleka akanisa bino na bino nyonso bosungaki leki na bino cousine na bino mwana na bino petite na bino Dorcas Kizenga toyaki parce que mwana za maladi topsala kimbela pembela wana ekei partout ndenge toza koloba boy babengala ki na ndaku tolasaki video bozala video mbongo ya opération nyonso nabi nyonso ekoki tozana yango na mutema ya mawa ya bino ba diaspora na nzela ya Monsieur Louison et sa sœur Belinda. Monsieur Louison atindaki petit frère na yeyo na mbongo tokendaki na mbongo tozwi ndako ozomona espace o nyonso eza espace apo bandolambela kota tozwi penza studio ya kitoko mbongo nyonso epesami awa balingaki bati awa baotia split baotiela split totiela TV baolongola baotia bacouleur baolongola bapapie mpe oyo awa matela tozobongisa ndako yango oyo garanti nyonso epesamaki merci Monsieur Louison na nzela petit frère na ye nabengi Dorcas nazalaki tellement na joie ya komona ke Dorcas alongwe na ndako manzanza zwi ndako Dorcas aye à côté c'est ma chérie la maison est là ba hôtel split ba TV ba congélateur on a acheté abisinga bi pasteur na moni ndako mena sepeli na ngai te ngai sepona nini o ngai fo bozwela nga appartement na Lingwala to botinda nga poto appartement na Lingwala to batindo poto est-ce que biso to na ponta rendre na ba appartement na ba poto biso to yaki to sala pona lokolo mbongo opération ko kitoleli na ndako mutu azwi engagement o soki Lingwala te to na voyager te na vanda na ndako wana te yango na ye pa na bino ba papa ba mama na makamba Dorcas na sukoli maboko montati ndesu safa na numéro na ngai te boluka Dorcas ye moko parce que lokola papa lokola mokolo la moni comme que de ba jemabe pona kobanga na sangwa na za ridicule na bimi mbongo opération ezali on va aller lui remettre cet argent soki ba kosala opération ye
soki bakosala opération te ye tala sikoyo moto apesaki mbongo alobi akovanda awa te toye sikoyo mpo bazongisela biso mbongo mpo moto anabi mbongo nezonga ekende na baorphelinat donc kasi aboyi kovanda ye moto azali na ndako ya manzanza azwi ndako ya malamu mais aboyi meselvija atindaki leki na ye yango nasengi bino bapapa merci toyaki kosalisa moto me tomoni moto yango na besoin lisungi te o ndenge bakolukele ndako na Kasavu lopango nsima te lopango propre a face na maison communale ya Kasavu lingwala na abi aboyi ou bien tozela appartement bien totinde poto alobi d'avance ata aza na bato deja bazosala makambo ya fali pupa biso totike na bato afali alobi tia kozwa moto apoto nde ya kondima kende poto nga botindela ngai su mbongo te na bimi na makambo wana po ndako bandaki koluka zwi aboyi seke ezalaki besoin ndako te eza besoin eloko mosusu te donc kasi oluka nde mbongo nyonso topesi ye lelo namoni na plante ya sika nasepelaki azongi na esengo mais ntango ndako ya kitoko otala pavement bien ezwami moi j'avais accepté mais j'ai compris que donc kasi azali na besoin ndako te kuna mpe babengani aovande pa moninga eza problème te mais c'est lui azwi mbongo na ye nga botindela ngai su te nabimi na makambo ya dokasi merci beaucoup bandeko tambola na mokili omona makambo mutu aza na famille te mutu aza na ndeko te mutu aza na pota poso oza na famille okokoma na eta wana te ka famille evandi ekangi maboko etala oza na famille te oza na ndeko te yo moko abandonné à toi-même ovanda na hangar na eta wana eloko mpe efavorize ke lokolo ebebati na niveau wana eza condition de vie condition hygiène eza te po te ezokomela ezobeba na esika ya mabe microbe nyonso eza wana oye ko exposer problème otike na 3 jours babengano na hangar moto asupporte garant amisi mbongo na poche na ye apesi yo ozopesela yango condition on dirait ezalaki mbongo ya poche na yo bandeko na ngai namoni bato mosusu balobi ifaki bato na vie na ye eza ndako ya kovanda eza mbongo na ye est-ce que ye azalaki na avis ya koemettre bazwi mbongo en fonction ya position balingwala wana deja tonda non bamai surtout tona baperiode bambulo bamai ezokota lingwala deja esika ya ndako ya moins cher automatiquement bozwele esika mai ekota na bandako et en fonction mbongo bon ba na ona maboko basali calcul ba kezwele ndako na Kasavu bulingwala na Kasavu bu différence ezate ana mobali na lingwala ngo ana nini na lingwala ezaka po message na lingwala est-ce que yaza muto opesa condition azaki na urgence il faut ba lukena no sika ya olala ya urgence là musupe babane na lingwala ba garantie locative Kasavu bulingwala ezandenge moko te chaque commune ya na réalité nango okomona même commune ananda ko za même prix mais nombre ba garantie eza différent au moins na na commune mususu garantie 12 mois mais na commune mususu 6 mois na commune mususu 3 mois bato bavanda na ba Montfleury ma campagne likolo boye bayebi ke bango kuna garantie ko za na 4 mois 5 mois 3 mois pour kokuta nango mais tout na scope prix ndako mensuellement ndako $800,000 mais ok kuta ndako na Kasavu bu $300 500 na nini $300 200 mais ok garantie 12 mois c'est-à-dire chaque commune a na réalité au ezara nango Léo musu bazole ndako na Kasavu bu en face à maison communale na bazole ndako na Kasavu bu côté maïto na raté côté za na sécurité mais encore côté ça accessibilité et en fonction ya ba moyen na bango ezanda kumona no yo bando futa te yaza un salaire te ana mbongo te yaza une exigence au pesa asala kate ndako ana ba ko futela e avi na ya lingasa na oni soka zaki na avi ya ko émettre ndami luka ki pesika olalat c'est vrai que c'est son argent on va demander son point de vue oui mais quand on a assez d'argent dit bon on a assez d'argent on a autant au lito zonda kuna commune oh ya ko réfléchir ya mbonga ba calcul muso efo etikala pona kisi muso efo etikala pona ko équiper et muto ngo atindi mbongo apesi na ndeko na ezate lokwa pasteur voyant atelemaki ye moko osa ba démarche te ndeko ya pasteur ya mukolo ndako mukolo mbongo ye wana pembeni de monsieur en t-shirt noir yende balobi ne bokena pasteur obosa la mamuno so pona transparence ezala ça veut dire que cette décision na bango souci na ezaki kaka ba organiser makambo de sorte que bazwele ndako bazwe sika ovanda ok
bazwele ndaku bazwele sika ovanda bazwele sika olala ya sécurisé ya bien surtout oh ils ont ba conditions hygiéniques ya malamu par rapport à l'état de santé na ye ya sepelité ya boyi alingité alobi a opesa condition soit poto soit bazwele appartement a opesa solo appartement ye na ndako atola vanda ki ba ki appartement biso so to rêva grand mais ba rêva grand na poche mutu te ba rêva grand na poche na yo na oza na ba capacité à gérer à imposer bango bazwele appartement ou bien akende poto mbongo wana baoza basale ba démarche batinde na poto ovande pa nani azo yamba yo nani azo zelo le musu ba ebisa ke ko na poto so komika na aéroport olaxika lokolo no bwa kingunda mindele ba récupérer peut-être c'est le cas mais déjà zo visa na Schengen nango balandelo ba démarche écoutera combien ba condition est belé eza pe na bato musu ba koma pe na poto pe boye pe bazui vika lokwa ba no sote Jennifer yona kufi botala mukanda 10 ans obima soki bandani yango bakomi opesi ba conseil soki bandani yango bafongoli emisu ba ebisi na kata makambo boye fali pupa zaka na fondation to kotelo demande na fondation fali pupa to salelo boye est-ce qu'il a fallu aller sur internet pour doit opesi ba idée bato bazako tourner bazako mona te que le colonie zolia ma bazeli bato ba se porter garant ba prêter main forte aleye abosani esika uti bato bazoko inculquer ba maramuna mutu bazoya ko pesa esiko idée tango bato musu ba bandi de ba démarche ou alingi appartement ba osele mangambo fali soit appartement na lingwala soit ba sele ba démarche ke poto ndako wana ofanda te. Donc elle avait le goût du beau, c'est les moyens qui lui manquaient. Appartement na oyazo exigea vanda na prophète voyant nsoi pasteur voyant papa kabamba otuna keta ofuta appartement na mboni et puis prix appartement sur eza combien appartement $100 ya la raté appartement $200 ya la raté ba appartement coûte à cher et puis appartement eza na ba condition yo senga appartement wana lokolo ya romate escalier ba appartement na Kinshasa combien eza na ba ascenseur lokolo ngo bazo réparer nan mais yo lingi appartement so appartement mona na 4e niveau o bando sauter lokolo moko ti likolo bo excusez nga à un moment donné photo lo ba non na bato muta do ça dit ba lukelo maison basse par rapport à état na yo lobité yo lingi appartement do ba mono okita na étage na ba beki à un moment donné bato ba mi yo ke la mawatin donc na quatre exigence appartement il faut ba exiger pe que appartement aux en arrêt des chaussées c'est ça. Tongaka lupango no yo mo forcing apé quand même tenter bo tongela lupango obimba comme ça bo telinga ba locataire likolo na senga mona zo arrêt des chaussées par rapport à lokolo nanga papa na moni komo koma ba bêtise à comprendre kalinga ki mbongo azena a besoin mbongo alobi en tout cas ngai ata 10 francs na botine de pas na ngate lokolo comme ba zigzag na bona bima moi sérieux parce que ça m'a sur ba preuve ba vidéo na transparence ma boyo bima moi sérieux abi na sokola maboko lokolo la petit frère ya muto apesa ki mbongo azaki sur place azupe information matse déjà ya ne mukolo mbongo alobi bandeko na sokoli maboko ba kolombo ba loba récupérer mbongo na ba papa na bimbongo wana lokolo ya sa pesa ki on peut sunga mutu lokolo mutu ba pesa ki peut sunga aboyi na enda kwango aboko vanda otalinda kwana 10 fois mieux que ndako ye aza vanda ya manzanza papa na lobi po ba linge ba équipé ba tia moi clim même côté point ba linge ba télé clim fait ba télé cata ventilateur ba télé clim et tout ça ba télé ba biloko belé allez à Monique il est inutile il a préféré soit poto ba osele de mambo ba fali etc à sepeli na moti aboyi yo tika na 3 jours yesika ovanda mutu atikali na 3 jours yesika ovanda ba obenga na ye est-ce que mutu abongo ako exiger ba condition ou ko senga 3 mois de préparation ako exiger ba condition ko senga ba 2 mois de préparation mutu atika na 3 jours yesika ovanda c'est que 3 jours wana ezaki lokuta soit ezaki lokuta eza rubrique abengaki abetaki papa kabamba poto ba osala vidéo ekotisa ba mbongo ya mbangu mbongo wana za na besoin na ngwa salela ngo eloko
Pour sortir na 3 jours, après 3 jours, aux années 6 ans, on l'a laté. Baloba comment on vend pas muningani ana tiki avant nanda kwa tol. À l'état où Monica comment on va différent na ba comment on kabeye de partout muninga sepeli ko yambe siko nanda pour que tant on vend la mukana tonga apesi pembon a lipa apesi pembon a fufu parce que moi je peux pas comprendre muninga nanga na pota na zara nanda ku yobomba mais na tika kava nanga nanda kwa tol. Eza po muninga zui esika mo apesi ba vanda. Nda comment on mona que ba démarche à papa n'est commis inutile. Elle aurait voulu que va pèse mon na maboko pour muninga nana yiba ngona butwa kima alia yango dans la condition c'est il y a des gens à la position pour exiger quoi que ce soit mais y n'a zo exiger nyonso ma na position nangote. Can you imagine? Est-ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que c'est normal? À l'état où prophète le pasteur voyant lobby pasteur kabamba lobby na kokipe lisu makambo te na sokoli maboko na tiki asaleli biso vidéo abandi kolela bakozelire pasteur azoluka nini abebisenga makambo na teno vidéo ati pasteur osala ngai na kede wapi zimba za pizza me noye bati pasteur osala ngai noye bati solution noye biti osala nini noye bati pasteur osala abebisera réputation makambo nyonso ebeba ngai noye bati pasteur osala ngai akomi koloba azoyeba te makamuni pasteur azosala azo bebisele réputation makamuni se komo beba makamunini yo zaki ne lokote yo vanda kikaka mutu azosalelo makamuni so ye. Donc yo ozana ba makambo yo ozosala wana ba contact ozozwa ba mbongo ozozwa na ndenge na yo ya azoyeba te. Allez, siko ba démarche wana oyo ozosala na ndenge na ya privé na bato mususu aki osali confiance o bo sangani ensemble siko démarche ya pasteur excusez au moins d'ailleurs que soki pasteur ake ezelo ndaku peut-être que si kamo balaka ki o quelque chose donc kune ebime souté soki pasteur apporter solution boé et kayo obimisa c'est que kune ko kangama. Mais pour nani au travail de la transparence na pasteur te au présenter babilo kwezo sama de l'autre côté pour évoluer équitablement parce que yo so kozui mbongo de amuta pesi mbongo ndako et que pasteur pas juste mbongo amuto musu ya ndako bon monte ke bino ba bobimbe escroc. Si le fait que pasteur abimi aya ko dévoiler mambo et comme ko bebiselo makambo parce que au côté ici cupidité au côté ici le corso na état de santé na yo. Et le quoi ça là dans le but de te guérir, dans le but de t'apporter une guérison, de t'apporter une solution. Yo côté ici le corso, au côté ici cupidité, au côté ici mendicité, au côté ici muyimi, au côté ici nyonso ya mabe na kati. Si ko comme mona que pasteur Oselo makambo bebiso reptel, mais pas autant l'honneur na. Biloko ici ça a valeur. Biloko ici ça a respect, ici ça a valeur. Ngai to sala makambo ya ke mutu azana besoin lisungi to kozele mbongo to salele kane to sangsele mbongo to tunye to sisi to pesie. OK? To sisi to pesie. To sala rapport en toute transparence de ah tale ndeko boza na situation boita to sangisele yango to sali bo évoluer na ndenge bo ndeko azwanda ku ndeko asala bo. Pourquoi to tikela ya sala? Parce que azaye na ndaku abande ko futela azaye na maman na ye bazova ni sika moko azaye na ndeko c'est-à-dire azaye na bateau ba ko venir yo za na mututé yo za na position te d'après ce que le pasteur savait nzoka yo créa ki pe ba makambo mususu ailleurs. Donc côté pas pasteur ozozwa kuna pe ozozwa ce ko ba démarche mususu sala à gauche pasteur azaye informé na ngote. Donc tant yo zo boyelo ko le mususu parce que zaki na raison mususu to na proposition mususu quelque part au pasteur azoko ignorer. Or ozoye baté que rétention et information tant pasteur oya ko sala ba retour na média kwa koloba na batu ah to évoluer boye nga na zuka ka $500 nga na zuka ka $200 bato ba pesa que 2000 oyo bomba ki oboya ko sa pasteur ba o moni escroc nzoka yo zo sa makam na ndenge na pasteur azoyeba te. Comment est-ce que yo koko zala na deux langages pendant que aux en état de santé zo mérité coup mambo bongo te. Zala kuna chance au travail ni loko ana na muta mosela nzambe pombonga mabe eko okota na kati ya likambwana pour ba bebisa oya za peut-être mosela nzamba ko sa ta prière
Yo moni bazo kabelo zo zanga sous $10 na porte-monnaie to comme ça mamna comme yo azo bebisi langa makambu. Yo za na makambu nini yo bazo bebisa. Ata so ezaki démarche à fondation Fali. Ata ezaki démarche ya nini. Pona nini ba démarche wana ou associé ngona muntu azo landelelo te. Boyo ka réaction pasteur. Likam na bangwe ça que na BBC copy fa ba zo pembongo pas ministre, ba zo mbongo pas poto mais comment? Tondo zongi na vidéo au pasteur pardon. Tondo zongi na vidéo oyo dodo auti ko ça nango déjà ça sur place. Place c'est ça problème. Ça condition. Pardon avec beaucoup de respect. Pardon pasteur Kimberly. Tondo zongi na vidéo moko o dodo auti ko publier. Toyo kama loba ya dodo. To ça fait analyse selon Dodo azoloba très bien que pasteur a bebise lingai makambu na ngai. Tozo ngasiko na contexte wana Kimberly zela pardon. Dodo azaki na batute. Dodo azaki na relation te. Dodo ayeba na kité. Siko fuko lukabo yeba. Makambu nini o pasteur a bebise li dodo tant que dodo azalaki na nulle part azalaki na batute ayeba na kité. Siko yazolela ba bebise le makambu na ye. Eloko nini ya dodo ba ko bebisa po. Kimberly ena ni chichi. Simple yango pasteur avait expliqué bébé. Yango pasteur a expliqué le fait que la fille elle voulait voir Alinga qui va me mettre na photo Alinga qui a son bon bébé. Oui, il y a un sur la toile. Au début, il y a des contextes. Aussi, qu'on peut se noter autant de vidéos, on a des questions au Eyenga. Parce que surtout, quand il y a pasteur, comme c'est un souka, il va traiter pasteur que non. Pasteur Ayibi Dodo Mbongo. Là, si on a zongi la vidéo, oh, on a autre monde à siko, Dodo a sali à l'obi que pasteur a bébisselé makambu. Ya on a sali calcul. Dodo azaki na relation te. Dodo azaki na batubaye bakete. Dodo azaki ne lote. Ya zo réclamer réputation nini oh pasteur a bébisselé. Relation nini oh pasteur a bébisselé. Moi je crois, au moins le pasteur a très clair. Sauf tali ma vidéo. On a étudié ma vidéo avant d'aller au Loba. Pasteur a été il est au moins qu'on a ma vidéo. Je répète encore, pasteur, avant que tu aies dans live, on le donne au monde là-bas. Et tu as vu na Kimberly. Et coquille. Et là, le pasteur a dit que la vidéo n'est pas. Tu as vu déjà na opération. Attaque une vidéo, on a qui na souka opération. Ndaku, dodo bien côté na ndaku. Tes problèmes ils étaient tant bon opération koya, to kele to tiki bon opération. Libanda ya kozwa. Kimberly pardon. Libanda mbongo opération koki, libanda mbongo ndaku koki. Mbongo ezala maboko ya Dorcas, est-ce que bobeta machine na pesa kai $400 na eko pesa est $500 na eko pesa est $500 ça fait combien? Ça fait 1600 na eko pesa ba 200 ba 100 ba 50 ba 20 kolo ba te soki azala mbongo te na maboko ko za tala ba 2000 et quelques siko aliki boyoki. Donc pasteur azako zwa mbongo ka ndenga lala ne na kikuku linzanza wana abangi na ete ke bayo okotele na ndaku bayiba e bambongo nyonso pasteur azwa kayaka opesa e bambongo nyonso pasteur azwa kayaka opesa e ye na munoko azolela pasteur alingi nini azobebisela nga makambo. Donc amoni opportunité a kozwa mbongo mais ba travers na mutu na transparence mutu aliboso atelema ki po landelelo makambu ye comment est-ce que comme osala ko évoluer na makambu okomi ko écarter Yangwana bomoni nga na komeli bino titre pota ya molili. Pourquoi je dis pota molili? Bomoni batu mususu. Tozo kutana ba on a vu to ebibisika ba koleli te. Eza na bato yo ba kange ndoki na famille na bango ba sali ba prière retour ba bwakeli eloko wana. Ba bwakeli pota, ba bwakeli maladi mobo. Yo kutende na nzela amilingi na sadra azo sengo mawe kabela nga pesanga yo pozo ko pesi nzoko zo pesa muta monde de ténèbres o azo sa nango yebite. Baka ya bongo ezoko exister. Baka mususu bato mona bakoma azwa défaut na eto malformation na ayebi ke zara bongo mais ya komisa yango gagne pas na e alingi ko se faire soigner te parce que soka se faire soigner ba okabele souté donc azwa ka mbongo ngola mais atika la ka nango bazo exister. Tout le monde a aveugle, boulevard du 30 juin, tout le monde a basenga abiso na nzela. Combien de fois tokuta na même personne on okuta na matete ya memi mwana bébé na nzoto. Oh na ok na mwana d'urgence, ba na ba yaka minene te ata après 5 ans mwana na même santé, ayaka ka minene te, aka na problème maladie, au moins surtout na kitambo magasin. Dernièrement kuna za en plein live basenga mbo na GG Mart ya GG Mart hyper. Ya Chanik basenga mbongo wana ta
tala pa sacha bakisi batambola kana ba sacha bakisi ba pesa aka ba réseau belé bato ba komisa ba état na bango ba état de santé na bango business et mutu mususu la mususu ayeba ete que ça business tant on découvrir corps alobi et a on a oliawa akomo Lucas quoi viser gros bilo mususu eza spirituel ba maladie mususu eza normal te mutu ko vivre longtemps boité pendant des années ne lokomo ya modèle wana na nzoto azovanda nango bilo mususu eza kapé spirituel mususu eza spirituel babwakela ki yango yo za na one eloko te yo za misala mabete yo za na kindoki te babwakeli yo à l'état musiko bato se porter volontaire ba ko aider ko ba miso en prise démoniaque wana bati ona motema ke o pesa bato kilo ya kosunga yo nde makambo Dorcas osala so malade yango ya kindoki ya famille po ba sundoli yo babwaki yo alesko batundoki ya famille ba monique lisungi mo koma quelque part bango wana su ba kotika wana po na cupidité na yo po na distraction na yo biloko boye sala maka yo zakaka dans la prière yo zaka dans la prière o lukaka nzambo zo continuer au sambela nzamba mawa pesa opportunité facilité makambo ba opesa mbongo zo sanctifier po bi motema ya mutu apesi mbongo te mutu muso apesi mbongo wana po ezala kwa sacrifice etc ozo sambela ozo kangisa ozo mettre de côté ozo luka ba solution bato ba oloba que prophète voyant so pasteur voyant ninga zawana azolia pe na sima ya Dorcas alinga kamela Dorcas bambongo etc qui me travaille tellement à l'hôtel il faut osala inconscient ou ingrat que muta salelo ba démarche wana opesa kata mbongo à transporter non bon mon appel pasteur voyant azan pe na vie à luxe te ane pe millionnaire te Dorcas na mutu ne fois miloba que te papa o sa ba démarche papa le quoi to compte ici 200 ba démarche au sala muso eza simba ta 50 pour la unité pour la transport peut-être ba ko bengo à gauche ba ko bengo à droite il faut ça lango volontairement na conscience na e ezala te kayo ba ka so ba biso $500 yango obi merci beaucoup papa ozu $500 na sokoti na sac $400 yango ozu $400 na sokoti na sac yango esa ka ba yiba bino yango sa ka ba yiba bino ngai na mama oyo a travailler ke pananga ndeko mo atuningo umeli na ye usene bane useli ndenge nini nga batu nyoso nazo ba maboko milai baza boye nembisi oui bandeko wana baza na mambo bele basalaka so kute na moko na comportement bien tiens à l'aise sala et confiance tiens na ba condition et sala ke azala l'intention ya koyiba ote ya kosala ye mabe ya osalo mabete mais tant bozwaka botiaka baona ba condition moko boye ozo fouiller saki na ye ozo contrôler nyonso ozo contrôler azolia na saki azobima ozo sala bozosa c'est-à-dire tant ozo tia na condition ko monela roi moyibi yango yo kaka bimisi loso na ndako ake etika ngo quelque part batike loso na coin basali bo c'est-à-dire pour muto za intention osalo mabete et dépendre pe na condition nini oyo ozo tia ye yana bato mususu bakoma mabe pour na condition ni batiaki bango et non parce que bazana volonté ya okoma na mabe wana bozo comprendre so que zaki 400 ba pesio 500 ba pesio yé combien de fois Dorcas aloba papa longola ta $20 longola ta $10 au futa ta transport au sala bo ba journée nyo sazo buma pour na ba démarche ma Dorcas ça aussi on en parle moi je ne l'appellerai pas escroc moi je l'appellerai quelqu'un qui vient en aide na kata makamwana forcément muto olia kaka mais muto olia yo muke a préféré transparence en fonction ndenge ni yo pozaleli et ce qui papa na ebeke na mamba Dorcas mbongo ezo kote ya dégâts a lâcher Dorcas te o luka ba solution pour ba arranger pour ebike ya zolia mais tant on a décidé ka lâcher nyonso et ça parce que azani sous intérêt azomona pe ka o se retrouver pété na likambango azolia na pété aller Dorcas ngo exigence belle roi na ndako nganga amoni ngo malonga ta milobi pardon mieux vaut natika nanga mieux vaut na se retirer que na obeta mabaku na osumuka ne loko na se retrouver te lobi ba yobenga moyibi la preuve est là parce que aiko dénoncer en fait ba comme obengi escroc donc il fallait qu'il malamouye à subir comportement ya do mutu muso ozo moyena pota monde des ténèbres mutu muso ozo moyena malformation monde des ténèbres azana ngwana bozo sungenzo ka bambongo obo pesi wana ezande musala monde des ténèbres tindi asala tomba bayo kele mawa bazo pesa pota wana ezo arracher ba bénédiction ya bato ezo arracher ba biloko ya bato biso to moyena pota makasi na moyi nzoka na buto azane normal
mokilo etondi na makambo ebele makambo nyonso tomona na bafilme eza bahistoire ka ya koinvente te ya bahistoire réelle biso na Kinshasa tokutana na bango tolekana na bango awa. Je ne dis pas que c'est le cas pour Dorcas. Alors Dorcas soki bato mosusu bayebi baréalité spirituelle ya makambo moto bapota ya bamalformation ya makambo boye me bato bandimi kosunga yo mpe ezala na comportement ya mwana nzambe, zala mpe na comportement moko docile, zala mpe na humilité, zala mpe na respect, zala mpe na considération ya moto aye kotendre yo la main. Toa na mokili yo motu na moto aotala intérêt na ye. Ozomona mutu mususu abimisi 50 francs na ye na sac na yo na 50 francs na ye na sac na ye po pesa yo. Pourquoi? Parce que azana ba situation moko alingi nzamba bundela ye. Alors abi nzambe nyonso nazana ngo yango na pesi na moi chazo traverser moment difficile tala geste nga na sali nzamba ko intervenir pour na mutu wana mais yo aussi otika ka na condition na wana. Pourquoi? Parce que mutu wana sali yango d'un cœur pur yo motema no eza pureté. Ozomon yo lela aobebiselanga makambo nini mutu oselo makambo ye yo zu makambo zo bombi na motema ozo travailler na transparence te alelobi ba benge moyibi ba benge escroc. Tango kutu bazui déjà à l'instant bazui déjà mutu batie wana atambola ne posa ne ba démarche ndako batie déjà ba contrôler asa déjà sous contrôle. Papa ya batu ya responsable ya mukolo bongo botika kolongola batu mawa jour abande ko senga kutu appel à l'aide ma mi se bimé boete jour azao sa vidéo appel à l'aide bomoni on ebandeli ma mi se bimé boete mais ma mi se bimi boye jour ba ko exposer ko lobake aboyi a conditionner appartement ndako ngo kutu bazo zwelo nani ofuta musu pesi ngo exigence atayo muko o mambo fali o makambo poto elo ba promettre yo o non assurance na ngote ti ba démarche salamaka bazwa kanano eza liboso na oluka no esiko vanda pota na esiko ebandolumba solo muninga na obenga note luko vanda na ba condition a bien pota na vanda de manière hygiénique ba lukelo ba so ba traiter ba landela yo kumisa kutu nzambe batu ba monani kumisa nzambe batu ba monani et puis communauté na chose a bien te ba ko za ba yokeli yo mawana 12h na 13h historique likambuno ebimi ba moni vrai visage na yo ba sundo liyo bozo monde. Makambo spiritualité comme ebele so bat batali spiritualité te bat ba continuer au salo confiance. Alors mama zwa kimia kita nanu OK kita zala pe na humilité pasteur oyo azoluka nini na ngai nzamba za wapi obimisi ma misu po ba yokelo mawa yo ebite ke muta ko za na ma misu ebele na matanga olela maende mutalie mutu mena maloba no moko zo trahir yo azo bebiselanga ba makambu nini bwando sa makambu na ye pasteur abimisi makambu do bino bolinga ki bolie ebele bato ba opeso conseil wana tango yo bande ko souffrir bazaki wapi à un moment donné faudrait pas ko longola bato mawa o baza na ngopo na yo il faudrait pas qu'on allait ingrate faut avoir toujours na humilité. Alors ngai na osenga na pasteur l'homme chose qui vocation mo bwenza ba pesio zana motema ya bo papa fandisa mwana solola na mwana bobongisa bosilisa likambo bandeti na suka parce que batu basali yo confiance wana continue yo kamawa kotala bilobele ya batute kende na eti na suka ezala te ke lobo tiki ekoma ba culpabilité akomi ko se retrouver dans ma position moi beaucoup comme ko ranger j'aurais dû continuer ozomona botala nyonso wana te papa o apesa mbongo ndako yo pe pesa ka mbongo wana kaka bazoleka ndaku a déménager kaka kende avanda ka kuna po azali normalement ne sika ovanda te bo faire entendre raison au monde même so bazo kosaye azo bateke bazo flatter baninga wana nyonso ba monani kaka tangu ya zwi ba mbongo bato akomo kabele bazala kité aza muto avandi isolé pendant longtemps osaka bato bandi mova na ona pota na nzoto so eza pour intérêt te bova no pour nani faut pour fongoler ba misu na ba domaine wana nyonso botali sepe côté spirituel là mususu diable ndazo meme na ba distraction oyo azolinga kotisi na kata ba bobard na ba bêtise oyo a passer à côté à opportunité on nzamba pesi bilo mususu eza ba réclamation à famille so ba ndoki famille na ba vandeli moto ya quantité nini ba oluka siko ba bebisele bozo mon vie eza na mambo ebele babiloko otosi to mona ngona banzela tokuta na ngona bato toyebi ba impact spirituel ya ba makambo alors so bato basali ba concession batali nyonso na te balingi ba aider yo
En tout cas, il ne faudrait pas prendre les gens pour les chiens. Il faut respecter les gens. Donc, bon, maman, tu as nzambe liboso prière et belé, blom so ko za pe ba combat et tout et tout. Et puis avant on taper pasteur voyant, pasteur kabamba. Avant on taper likama mutu, faut tout na pe volontaire nzambe. Yo ko kota yo sunga mutu beaucoup te mutu vana na so tomboli osimeka na loboko boye nzoka zio kilo nyonso nzoto. Ou encore oyo kota na kata combat ya mutu boye bando kina, c'est-à-dire azana légion ya ba démon, OK omiko sa na kata likama ba komo bundiso na butu. Et comme biso to tiake na position na poto yebi yo kota likamba famille na biso ndenge nini. Okomo mona ba minde to. Mo kileza na makambu. Mo kilio tozo tambolo eza na makambu. Ba kota ka combat ya mutu bikota kota te. J'espère que tout n'est volontaire nzambe en tant que mosé na nzambe. Donc bande ko bo pesa vie na mino na ba commentaire pour na likambo fi yo ba continuer ko aider ba do ba pasteur wana pe abande ko lia c'est fort probable. Mais du moment où l'essentiel les au salama, les plus importants les au salama ta récupérer 50 moko boy. Moi je peux comprendre ça. Parce que bien autant ba bibo sunga mutu tango ozo papa zo $100 te lo bani papa zo $100 au commissaire tantine wana $20 au baxata crédit pour na transport na yo bino bozuka $100 botindi maman pour na fille na bomi tuna te olongo na ndako nendeni pour komati kuna. C'est ça aussi. Viens réflexion. Il faut réfléchir ça. Donc bref, bande ko pesa ba vie dans l'espace commentaire na bi ke bota vidéo na butu ko ça nous peut-être moi son moment au boimé, c'est ça. Merci à vous et à demain. Kumama, oh Yahweh kumama na